l'autre côté, là-bas Congo, 3 fois titré, ambassadeur universel de la paix, ambassadeur universel des enfants soldats, ambassadeur universel de la Croix-Rouge. Où est Ranson a joué un drapeau, Abima na onti na Zénith de Paris. Pité, est-ce qu'il y a un film, la vérité dans le film? Pourquoi Congo a une vérité? Il y a au moins un bande dans la relation avec Congo, il y a un problème dans la vie. C'est-à-dire quoi? Bisoto y a qu'un rappel. Tu rappelles les musiciens qui ont biso to outi na ba ona wenge. Par rapport à la reconnaissance, il y a des escato outi, escato komi, nescato sokende. Lo ba musicien na biso oyo. So se rappeler premier poto wenge. Au présent où Ranson a mis ba musicien na poto. Retourne na bango ba musicien tout ba maman na bango ba sangana ba saka association. Ba somba ba taba, ba somba ba masomba ke no pesa maman si deji mampata. Merci na ndeko comme si ba na biso. Bolo ba wanga na. Merci beaucoup Assis Jandonga là derrière la caméra. Bonjour, salut à tous et à toutes qui nous suivent partout dans le monde entier. Nous sommes la Dada International TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous vraiment. Nous avons besoin de Bino, de s'abonner à Dada International TV. Merci à tous les abonnés. Au Bazadjan en direct qui a Dada International TV. Je suis là, moi, votre humble servante Dada International, la réserve de la presse. Sakambongolia Maramukolo, mon côté, Maman Mokondi, la préférée de quelqu'un. Moi, la Moussala na Bino, toujours on a sourcé un peu sa Bino information par rapport à Kinshasa. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le lot na CPD Nayamba, Papi le Prince, Oyo Azali, Moko Nakati à maison mère, porte-parole, bureau, moi bah attaché ça tellement trop. Ton message déjà qu'aux Naï à travers Congo Promo, mais en parlant de Congo Promo, on a Simbo Tenara Fingin, d'où les patrons et le peu de jeu entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Ce que le lot au CPLA et Petobi Tania et Mama Solo à travers Chanabino Obozo Lingamingi, Dada International TV. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, il ne faut jamais hésiter, il faut cliquer seulement place par commis s'abonner. Vous ne serez jamais dessus, information est à Bagag Nabino, actualité plus sur les Kanakata Kishasa. Nous serons toujours là pour vous satisfaire. Merci beaucoup, sans plus tarder. Naro Yamba déjà aux invités Nanga, Papi le Prince. Je ne sais pas ce jazz après. Voilà, mon invité déjà là, Papi le Prince. Bonjour. Bonjour. Bon. Bonjour, ouais, très bien, tranquille par la grâce de Dieu. Kala, na bon kala. Ouais, na ça na yo comme toni nganga suite. Taka yum to loba bien, est-ce que na ko boa kiso baluka mutu so eli solo eza ya solo là et puis yo bika TV2 za là. Ouais, donc merci encore une fois. Nabi que 2019, la première mission de Sainayo, depuis 2018 encore une fois on a remercié les bons dieux. Nda comme si biso suna 2010 na moni soit bonne santé. Ngamo pesuye yo. Malgré que na kota 2019 na maladie, mais nous avons la grâce, donc par la grâce de Dieu, nous avons commis vraiment dans la santé normale et puis nous avons retrouvé ça un plaisir. Bon, bébé Mouchen. Ouais, bébé Mouchen a bien la minute au retour. À Colifort, déjà 5 ans, on a maternelle 3 ans. Donc 3 ans, donc l'année prochaine déjà, on a la première primaire et puis on a mis 3 ans à l'école. Donc tu as des passages pour que vous soyez à l'école, mais comme que vous avez répondre à l'invitation, après tout aussi c'est que vous soyez. Ok, merci beaucoup. Comme je venais de vous le dire tout de suite là, je suis avec Papi le Prince, avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Merci beaucoup. Naba abonnez tout, il y a Dada International TV, abonnez-vous massivement. Donc à ma solo, il y a bien ça, je suis là, moi-même présente. Babi maman Mokondi, la préférée de quelqu'un, donc toujours ça comme ça des alors boni sans ma maison mère. Ouais, sango kitoko d'abord on a remercié boss azotala ngandira kapale donc na musika na maman na biso si déjà m'empataye ce qu'on a ndenge États-Unis parce que résidence monsieur en États-Unis à Chicago pour escape exaucer da bagadinga ba vendre vraiment na PC ba moté vraiment que c'est tout ça bien. J'espère que oui tout moi parcours moko ya ebelé vraiment ya ko travailler dans niveau ba police après décembre. Focalisation et en mboka na biso ezaki toujours déterminé à l'élection batu ba ebiango il y avait pas vraiment des activités na niveau ya décembre après to kota 2019 après yango les rois d'Afrique pesa biso congé comme d'hab des akaso to koti année ya sika to zo moi congé mopo to e bana ko revoir ma campo na bana ndeba ozonga ba chiki donc ça la biso moi temps et puis yango to zaki vraiment donc focaliser na mamba formidable parce que ça œuvre au fanatique na biso ba c'est là vraiment na mutema moko ya les rois d'Afrique pena zo ki chance wana ya ko travailler ngo makasi pour satisfaire public na parce que formidable les suite il y a 7 jours de la semaine
7 jours de la semaine, tous en abino joué bima la place des artistes on a la victoire. Vraiment c'était bien. Ba fan il y a président Ranson Babagina le roi de la forêt nengo message sabiso déjà on peut sabiso ba bonus mais qu'on peut sabiso bonus. Ba fi koko c'est ba ebi makamboana. Ba ebi ketin le roi de la forêt bon faut payer ça bango bonus. Bonus on est là que l'or mot tous qui single. C'était pour 3 génériques na des chansons au le roi de la forêt ces chances dans Nicodème na Café Room mais compte tenu à ba demande ya batu batali ke formidable nezobima donc il faut ka bazana kati tozo ba pele ya ba kandi tu sais vous tozo ba pele ya baba Siman Kinganda et ya lelo mutaro boyate na kati mesena utobima o lelo na mintu akangimboka batu baibi Dr Njet Leteta donc à le roi de la forêt n'a rien à ça jubilé mais avant ça la jubilé n'a un problème sérieux dans ngai na moi si na bana babi non tant où est dans la ébioté jamais ça jubilé il faut confirmation bande pas où est le roi de la forêt il y a un docteur de tête à zone service au studio to zone studio pour to kene osala siko nzembo ya yemo ko docteur de tête babi mikolo to n'importe qui il y a mon aba il faut apprécier le maçon n'importe quel ngati condamnable to ana ba président na biso ba fan que président Golf Kisola et pas bien en le roi d'Afrique il faut dans son zébo donc neto soit no boy formidable comme disque parce que banze moye puis on reçoit no ebi pension na e obi ke on reçoit le roi d'Afrique leader o lelo approprier ça ba monsieur belé o lo ba sa fierté mboka o abimi ça pena ba musicien tameza makamna ye eza pension na ye donc mutu o sa malamu aza obligé ça toujours malamu la preuve na bino ndenga bimi ça ba tunyo tout bomona il faut bimi ça pe bana o ba ye na so ebi to na ba dinara ba ye to za na ba jidi ba parfum d'hiver baye tous ça na ba basele bazana tous ça na ba Ronaldinho tous ça na ba mission presque ebele to na ba satellite bazana baza pe na besoin ba marquer na kata wenge musique maison mère yo le roi de la forêt pe si chance na bana na union surtout ba tia ba vocal pour mutu tout aye ba voix ya mutu parce que jusqu'à point de contrat au travailler bazo interpréter biloko o ba ekokuta nan o ya bango bimi kati na bango te pour dada yo yo kaye il faut yo kaye na eloko na donc c'est-à-dire o raso le roi de la forêt désormais nakati ya formidable ba mise presque nyo so baye ba ocha moi eloko mo ba osa ba intervention ba chance ya ba vocal pour ba yé ba capacité na bango et puis toza ya bo découvrir et puis toza na 3 génériques mo na kati wana moko eza ya Goldberg moko eza ya Tarsi John eza ya Diego toza na moko eza ya Jamaïque animateur o lelo batu bazozela ba mona approuvé na kata wenge musique maison mère ngana benga kai papa ba animateur parce que azane loko mo boy donc batu tout boyo kasi formidable bon c'est retrouvé bon ça vraiment décidé bon ça vraiment calme bon zela ezoya parce que tout comme so pété to coupe de la souka donc les toi bon ça juste quand ba finissage moi mike ya mike déjà moi to banda au avril oyo tous les fanatiques à wenge musique maison mère bon ça déjà formidable binango. OK, merci beaucoup, l'information est déjà passée vraiment, c'est vraiment bien passé na ba fanatique nyonso balinga la bonne musique et surtout ba o balinga maison mère ya Ranson le roi de la forêt ambassadeur de la paix ba news to ebi ke vi na biso batu et comme plus na internet par rapport ya confrère na biso confrère na ngai biso ba chroniqueur ba chroniqueuse to généraliser car ba chroniqueur Pacho RFI ou Azaki arrêté. Je voulais d'abord te poser une question à propos de Makambo Pacho RFI Alobaki Pona Yawe Ranson. Pour toi, pas Pona Rosala Moto Azapon et pas Awera Alobaki Makambo ya Lubi. Eza ya solo to ezaka la façon moko Alobaki Pona minimiser toko finga we Ranson. D'abord, c'est juste il faut comprendre la réalité. Moi biso tunde to bimara. Tu habites au type de la famille. Tu habites dans la famille. Donc, dada, vous avez une famille, non, maman Zali, papa Zali. Moi également, j'avais perdu mon papa depuis l'âge de 8 ans. Donc, je suis orphelin de père, mais dans la maman, j'espère que dans l'éducation, moi, c'est normal. Mon lit, le photo est Moussa Bossalara, Moussa Nayo et Zanini. D'abord, que dada, vous êtes journaliste. Il faut que devoir Nayo et Zanini n'a apport, il y a que journalisme Nayo. Quand vous êtes devant Ranson, c'est un artiste et musicien congolais qui défend la Mboka. D'abord, vous avez le droit de polpister l'artiste de la Mboka. Tu as le droit, il y a Yambabiso, Batunio surtout, ou tout ça dans le monde musical. On a tant où il y a c'était parce que les artistes sont au Mboka. Donc, tant Moutou,
a comme ko déraper na makamou ya salaka. Donc ce n'est pas bon. Moi d'abord, il faut tuer un parent. L'autre autant avec exaucé, autant Bagdadi c'est un parent. Azapé na baleki, baginko ibaza. Azapé na bayaya ba Jonas Mbese, toi na ba foi Patrice. Apé na bandeko ba Rochani ba otala biso. Hein? La danse montana ba otala biso. Donc c'est un d'abord parent. Tant ozo joie courage. Il y a Obima, aussi, au bandi qui a les missions pour dénigrer artistes. D'abord, ceux hollandais, nous sommes des Bantous. D'abord, donc, tout à l'heure, âge, c'est un vieux par rapport à Ndekono Otanga. Donc, ce n'est pas vraiment bon. Il y a un rose pélaté dans Vandi Boy. Moi, je suis Nathan sur la bimine en latin, papa tu pars au travail, oui je vais au travail. Donc je travaille chez qui? Moi je travaille chez qui? Tu travailles chez papa ou rançonne. Donc c'est-à-dire papa, tu vas mettre les $, je comprends. Parce que papa là-bas bimi. Si on a papi, na bimi, na ke musale pas ou rançonne, yo yebsa ou ranaze le roté. Je comprends. Papi kakol. Avant de 15 ans, il sous collé à la tibane avec une répétition. Alors que boulot naïe. Donc na bananaï. Zomban, na moi si nae, bah que papa ke Moussa, Moussa là. Donc on minimise ce que Moussa là qui. Sankara de Kunta, Atika Poto, Aya Congo, Pona Moussa là. Zomban, Aline Diadia ebike, Moba nanga ke Moussa là. Donc c'est-à-dire il faut d'abord tuer bako peser les Kamozo loba. Zomban, oui l'autre côté, yaya, là-bas Congo. Toi fois titré ambassadeur universel de la paix, ambassadeur universel des enfants soldats, ambassadeur universel de la Croix-Rouge. Oui, rançon a joué un drapeau, abima na onti na ba Zénith de Paris, ba Bercy, ba Palais des Sports, à défendre cause Mboka. Zompan, artiste à Obeta, abima na ba Kora, ba zo pesa ba trophée. Ba mona makanwe rançon na kata ba Mboka, côté la ba stade, ba porte zo bukana. Donc à l'autre côté. N'était pas comprendre. Oh, Moutazoloba. Non, donc il faut d'abord te yeba ni tozoloba. Moni biso moko, monde a te pote botala biso. Na archevêque bem le bobo talanga rafingi ndo talanga. Ya uli penze me otalanga ve bob kinzo ndo botalanga. To yeba d'abord. Moni biso makamwa lobo d'abord ça focaliser d'abord biso. Sankara de Kunta à une école. Papi le prince abimi boye, élément abimi boye, zoboza abimi boye, pe asona makufa, mbonzo abimi. Ba musaka baye. Zompan, biso to ba. Mais depuis to bandas, ko sala musala o, aucun jour au monanga papi na ye na baketin o Rosie ndezana ozelo côté na rolo ba monte. Na rofinga maman mutute, na rofinga mwasi ya mutute, na kokiko jamais ko insulter mutu. Biso to salaka be mission par rapport à quoi? Nga papi notamment batebele papi yo fingaka ngani sanga fingaka voilà batwalo ba we ratinda rabino moko bo finga pour la nini aussi doya na ebisi yo monde teta la biso nga finga mutite d'abord na yebi eloko ba bengi ko finga muteza d'abord infraction biso to yaka to salaka polémique loyale. Mais balobi yo pe kolongana et pas Bill Clinton finga ka Bill ça ba soit na finga ka mais l'autre a bon terme na été d'abord Bill Clinton aza muto na refingete yoka yo na biso Bill na refingete par rapport à quoi tout na par rapport à quoi Bill abala na pas na biso moi c'est à Bill Nathalie Kalonji leki nanga ngaza mutete la suite tribu tete la biomba za mutete la donc moi ça Bill donc Bill abala pas na biso jamais na refinga c'était juste to kabona affaire ba bengi ya musique ngala ke nazongi papa na ngawera ya tika ko sala makamla yo le kapena ba nini na ba internet to sala ba émission to sala ngapa na sala émission na yo et non pas ya ozala pas rappeler na rappeler fallait qu'on rappelle non écoute émission na sala na biketin c'était quoi le temps na bandi ba voyage na Dubaï ba tout ba yebi muta memanga ba voyage à Dubaï c'est mon vieux honorable Timothée Chimanga eza yete. Donc nazana te pona ke kokumisa mutu oya meminga ite na kokumisa bon so muta memakinga so na lobi bona fingi mutu eza juste na éclairci batu papi le prince ba memi yo Dubaï pa Bill o wanga na o kosi bila memanga te muta memanga vient na honorable Timothée Chimanga est-ce que na fingi te na habité est-ce que ko finga vérité ça ko finga pourquoi Congo la vérité te il y a au moins ko banda au la relation na Congo ça ko banda après ko luka ba problème na vie na
Vous comprenez? Donc c'est-à-dire quoi? Biso to yaka rappel. To rappel la musicien o ya biso to uti na ba on a wenge. Par rapport à la reconnaissance, il y a quoi est-ce to uti, est-ce que to komi, n'est-ce que to zokende. Vous comprenez? Ngana za tante na yebo faire na finga jamais. Ni hérité, ni Lacoste, ni Bill, ni Baseleo, ni Serge Mabel, Bamissa, tout va passer dans Wenge. Mais c'est juste pour nous rappeler Bango. Est-ce que tu as outil? Tu as raté. Au moment où il est là, Bamissa na biso oyo, ça se rappeler premier pote à Wenge. Au président où rançon na même Bamissa na poto. Retour na Bango Bamissa tout ba maman na ba sangana ba saka association. Ba somba bantaba, ba somba ba masomba ke no pesa maman si de jimam pata. Merci na ndebo comme si ba na biso. Bolo ba wanga na. Vous comprenez? So so na lobby bongo na fingi mutu. Tant na ebiso to bandi na bino na pasi. Nous avons des comment est-ce que je peux dire? Tous les relations on a famille Wenge na batuano zomona. Il y a un monde batu mususu oyo comme ça émission internet oyebino batuana te. Tellement za flatter, on ngoza pembene okomo finga batu mususu. OK, mission na patindi oti. Ngana roi prendre yo que tokenda ba braza mususu. Ba festival 2003 to na Brazzaville et ça dit que bo uti ba staff papa 23h nzale beti bino. To yé ko somba ba mapa ba kao. Oba wara basara na ba Brazzaville na ba mission obino lo ba ko mba leader. Tozo dame to seka to mena ba jina air wana. Siko ba tumusu ba lo ba bazagite. Donc to na ba famille mo to sali makamu. Vous comprenez? Ngana yebso ke to kende to ke mbatanga na héritier na Charlie Balaka et pas papa général Ndenge. Mukola liboso héritier ba mwasi ya général Ndenge. To ke na 7h30 ba bebi mana 8h. Ayamba batu à partir 6h ti 8h abimi. To komi wana ba maison mère ah uban bata wenge. Po biso kuna taka biso to déjà na komba we ranson. Da bat ba we 70 mais so boye kombo ni ko cha kombo te bo ba bata we wera ndem te ekouva biso. Dans neto agana. Et pas problème ce gars wera. Dans ta ba isigage bata wera boko taba on a bato ba yaki avant bazelina. To kotindenge ni obo yaki jutu ayi lobby président wera bukani akei end uyebi parce que ça accident. To komi wana général ande nga bengi mo cinéma mani ah boni bana nga baye ah héritier boni Charlie boni papi boni to soli boza hôtel ni to hôtel boye ça va hôtel wana ti ba séjour nga mu na futango mbongo ya yango moi si pe ya général avandwana héritier boni bo nga te point maman na bo komoni ba ebise komo mamani ti aye ayo beta jo fosa ndenge mamani kitisa motema kosi aye ba eju wana dans zela moto ye ba kombo ya moi si général parce que yo kanti mutulu wa ye tonga na obeta boy na kosu bien na ba vérité est-ce qu'avant d'habiter papi azobeta ba to ba belle époque ba belle époque mais azo ba belle époque zomban na za pona finga ba onti zomban to za to ya kaka ko la kisa ya test ka to uti tala na ba famille to uti lelo ba président we ranson baza lelo batumo o le photo féliciter bango grâce na bango ko sa biso grâce yo pe na famille okomi ko aider famille zomban batu mususu ko so tali e pe na botali que soit ya pas we raté na réunion famille ba robenga été ma commune avantage o ben na réunion famille parce que c'est pas we ranson na éviter donc c'est-à-dire que na finga ka mututi zomban sauf que le bande vérité. Voilà. Est-ce qu'on va la vérité nayo? Déontologie l'information est sacrée mais les commentaires est libre. Donc naza libre ya ko commenter wera na niveau nga na lingina komisayi. Ndenge leki na nga motema Christian Falis alobaka. Na ba il faut presser la maçon époque l'ingati de condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner. Mais quiconque moi est-ce qu'on quiconque tiré rançon, il sera châtié par les inconnus. Est-ce que mon anga, so le bain a 2 heures, il y a 2 heures, 2 secondes, papier de points sur bim. Pas tu arrives à l'obien au coco bimate, au coco bimate. Non, il faut savoir bilo mususu, coïncide, non. Moi je parle au nom. Mais au quoi que l'obana est dressé, voilà qui c'est kanzela, qu'est-ce que tu as fait, boina boy. Écoute, ma sœur, au moins il m'a comme mususu, et comme à trop c'est tout.
on débordé ils ont la place bakenda okata makamba wana toi to zwinga un problème to keikuna batunyo moi sous que la justice soit faite donc c'est-à-dire là où oyo il y a débordaki et même si que faka mériter les kamnaï lelo carrément azakuna est-ce que justice et monde que makambo yo lobaki et mériter tes places nezaku kuna ovandi kuna donc c'est-à-dire que naza un tepo moni balobi so na baniko landa moni pourquoi baloba mususu on répond l'embessi palestinien. Nazana te que so yo finga na yo fingote. Nazana alignement na oti. Vous comprenez? So na finga na yo. Moi je suis pas là pour na finga. Moi zana pour na Paul Piste leader na ngai Weranson. Yo na ba nous devons raconter Weranson étant la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur dans la musique. Weranson c'est l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo, systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. C'est Weranson. Donc nazana pona vante wera. Nazana pona finga batute. Foto yeba. Biso to sala makambo ya kolobo to tika finga mutute mama na yo. Na finga mote. Kop na biso batusu ba ina ona ndenga loyingi. Ya kop na biso. Ba kop e memi biso lelo papi le prince mundela otandele dra, mundela sukole toilette. Na kop ozo mono ya kolobo. Zompan. Mais si on moni moutanga au baby sa coopération oh non c'est pelati donc c'est-à-dire monde a bota la biso nous ne sommes pas là pour ingérer ba musicien na biso biso tozana soki papier lo ba papier fingraté papier juste un rappel ya ko talisa yo eskato outi eskato koma neskato kende parce que c'est pas donné tout le monde ba présent Weranson baza ba papa o ya biso o to 8 ans nga lelo to betano di solo to za ba orphelin nga zo orphelin yo fait la papa, n'a fait la papa. Donc on a 8 ans avant na papa. N'a mta beaucoup la grand frère na archevêque même le bois à Paris. À l'époque on a aucune classe na tanga na internet qui mwenza. Ba nga ba ko ma parent moi j'écris Titer. Mon grand frère papa deuxième de la famille na biso. Na zo chance aux amba papa ti. Ta on na va na papa na ta on na va na wera. Ya wera le kebeli. Ta on na zaka na présent wera son na famille maison mais et les qui t'en avant na ba famille nanga. Famille nanga peut-être les qui na moi sou amso matida on a tiké la libélé ana braza aza le maman pasteur peut-être ngana to sala 2 mois to mona naté mais jamais na rosa 2 mois na mona pour ça ouais raté na mona ekaka parce que toi na 3 rendez-vous na semaine à part ba concert toi mardi mercredi jeudi toi na la zamba plaire zompan donc yeba que famille maison mais na zoka ta ebélé lelo archevêque même le bobo j'ai fait plus de 21 quelques temps na mona état na Paris moi suis à Congo zompan mais grand frère papa mtaboko la to mona na raté grand frère nga Hakim azara na wile nga na za ao mais poto mona ne to saba 1 mois mais famille maison na kuta na ba c'est ça la cause na oyebiso que au monde na ba ministère ba longwa maison mère ba yebi ke to ute sikabo okoko sa mutu moko sa conscience na ote voit même yomo dado yebi ke so na ota la bible c'est grâce na yebi ka ute power so na ota roi David a ute power so na ota Bomboko Jacques a hérité bino quand ça peut être autant en communauté so ta hérité directement ba yebi ke wera vous comprenez ba directement wera son wana o motanga su ba tebele bele comme le wana bo mabanga donc c'est-à-dire que bango tout ba yebi esika ba voilà vous comprenez des photos ba biloko mo boye o moni lelo wenge wana o ba beta lisolo so taliba misère ba longwa na wenge so tuni rendement o ba salanga mabe mais tuna e olongwa maison mais na somba bakara danger bondo mo ata bakara na somba lupangu de olongwa kese mo olongwa na lupangu na bakara t'as ce degré na tuna bango ce qu'on a bakese na bango ata muta somba ta biscuit chokaza kasi yo bien pas we omoni mabe molongwa na lupangu o ngana bakara so misère oyo zui na vie na yo o azo betelo kese na et ça somba ta bikok parce qu'on a mabé est-ce que choc ndobi mabé quand na lobit na lobi na lo pas normal peut-être des abou ngana outé pas présent Weranson Weraza mabé mais na bimi na lupango na bimi na ba voiture na tindi bana na ba poto bandeko na tindi na ba poto so ngana komi leader na zu orchestre vandi 50 et 30 personnes et pas nga ata mutu mo wasala ta studio te so na finga wera mabé moi te ngande na komi ndoki. Donc c'est-à-dire il faut comprendre que Ezak et papier a droit finga mutute. Sankara finga mutute. Ngana ebi Sankara de Kunta peut-être Sankara finga te alobande vérité. Batbata Sankara, c'est un bon type. Sauf Vaina Sango comprend que toute vérité aussi n'est pas bonne à dire.
vérité mususu ya lobaka c'est choquant. Vérité fezala. Nzamba saleli biso de makambo à la fois. Tia salanga mobalo habite fala lisanga azo mpanza salo mwasi yango asela biso de acho de makolo, acho de maboka, acho de miso, acho de madusa zolo, acho muta koto boy. Donc asala nyoso. Alobi soko lingie fo loba vérité. Soko loba vérité te kende pas ça, Satan. Toche des chemins. Tu comprends? Tozana moyi, tozana butu. Tozana lumière, tozana ténèbres. Tozana vérité, tozana lukuta. Donc c'est-à-dire quoi? Ngana loba kande vérité sans loba vérité. Nazana pona bomba vérité te. Comprends? Balobi l'humilité précède la gloire. Vous comprenez? Tant dans lobby vérité, il y a le moutou. N'est pas dit na fingi moutou. Aucun jour, oyoka papi les postes na justice ta moutou. Par rapport à respecter kabatu. Mais na rappel à bat. Pas so bon na oye bisayo. Bon na expliquer yo. Ko kanisa teke ba otala yo o gangi o chema kelele yo leki moutou. Pour mutaleki moutou à terre. Vous comprenez? Nzambe ne mutaleki mutu. Nzambe mutazana na prise à souka faut partir sa belo mobo. So lobi kama mutu cha vigi ko cha pointé. Mais yo tche na point na vina point. Est-ce que ebi lobi na ngezani? Na landi nze mobo ya foi mo abetaki ya Nzambe et ça ninga plaisir. Na comme ça on peut hymne national ton abimana ndako. Na kana 3 chansons. Oh ngana yo kana tongo so na lamuki. Na ba voisin ba ebi ke papi le prince à lamuki. Na côte ici wana. Boseka ngana numbangu mbangu te. Tango mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo ezowumela po Yesu akoti nanu te oyifo wana na vandi natali na yoka pauvre Marie Musama ba moto kutu ye mokili soka pesi ye loko sengi merci bongo kolo ye pema opesi ye nini natali ke na ye pa Christian Falis na ye pa vient nga Bob Kinzondo na ye pa Kandi Tusevo na ye pa Ligi Makanaki vient tinde le code de $200 merci bongo kola pe malamu senga tongo pona ke na Jean Swana zo mbongo wana na yo vanda nagi frère Patrice alobi na biso ye kola ko pesa bonjour na merci okuta na bato atana re bonjour mutapesi merci na vandi natali na bi dada tala Nzambe nde leader zompane mutamukili ako salelo pe mabe lobby après ce lobby salelo mabe donc to kum sa Nzambe donc c'est-à-dire quoi to eba ko respecter batu mutu o azana paiement tant nanu zolo na biso comme likoloté donc on a un espoir même à la dernière minute déjà il va agir mais il était déjà déséquilibré quel coup de tête parfait il s'appelle qui Jova. Merci beaucoup. Merci à Madame Bunga, Futingoma. Merci à tous les abonnés de Dada International TV. Merci à Sijan Donga derrière la caméra pour les images. Merci à Hervé Chinois Noir pour la réalisation de cette émission. Nous sommes toujours là avec Papi le Prince, toujours continuer dans ma solo. Papi le Prince, oui, ancien ambassadeur de la paix. Maman Sidéji Mampata, Maman Pastor. Bibelobi Tolimbisa, 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 Tolimbisa. Pourquoi pas Kota la queue malgré un site pourquoi quand même que na parquet na parquet qui comme maman tout na prison hein, je sais qu'il y a un responsable les appels na bato belé au bataille la cahier na minute au ndenga za na prison baza na passi o loba ki loko moko awa deux fois beaucoup na wera na la zamba na ndaku et dans ba faso belé yo bomo na wera je crois bien de to fan de se wera be on la minute papi na besoin na hôtel ma mère mon maman solo malgré to glisser à moi problème papa talanano pour la dignité pourquoi arriver jusqu'à la prison et puis à faire où ekomika kofinga bisopé et le kongo to yaki ko sala na internet so ela nini mission na biso na TV et ça pour na kofinga tous en a ba famille d'autres part s'il y a un problème faut le moyen ko arranger attendre ndenge na bino ko koleka na ba réseaux sociaux et surtout à la personne qui est connue hein. Et ça est bien tous côté à Papa Wiranson par beaucoup de respect le quoi peine de qu'on a biso pour la nité kolkata façon moko le quoi zaki na cacho bo punir et enfin boluki moyen libérer ata pour la maman Sylvie ma pata na yebi ensuite et ça passe parce que ngamo pe na victime na ngo de fois batu ba finga et ça la passe ko arriver à un moment donné peno qui pas si monter monsieur qui mais ya za maman mutakita monter ma papa kokitata motema ya wera président ambassadeur et kitata moi muke boluka moyen libéré siko omoni andozolo baboye tant makambo esalami na mona ta journaliste moko te
o ba bengisa ye ba vandise pour ba reprocher. Sotant muta kangami bokomi kolela. On ne savait pas que Patrick pouvait passer à une émission. Et les cas batu bazana yo kuto wana na téléphone. Na moni on est siko na YouTube na. Ezana banda ko batu. Ya mon internet o bo sala ko. Monde ata la biso. Ata mutana grigri na suka monde ata la biso. D'abord il faut que Weranson d'abord azape na bandeko. Azape na famille. Ils comprennent. Tous ça nous a problème hier. Mais soit bimi, biso nyonso to sangana to luka moyen on le. Na zaboyi dada à l'occasion de quoi? Moi il y a des fois na la mukabo ba na komelo sali dada. De façon soyo au répondre na bike ndeko nanga za na bonne santé. Ata to monanité mais toyo kanarata basango ke yo zali nganaza. C'est ça la vie. Ils comprennent. Donc ça te faut total rapé. Donc oh ya sali. Ba mona kyango. Soki Weranson azabongo il faut nyoto ba na ko encaisser. Mais laisse-moi te dire que mutu mon côté aza d'accord naï. Mutu mon côté aza d'accord pour mutu te akolinga ba finga wira. Et surtout maman et surtout na ba moi auto dans la moi de la femme. Voilà. Il faut beaucoup ngai, moi je le dis toujours papa biso akufa kala. Maman abundi na ba miracle belé tangi biso ti lolo comme au fin la TV mutu mso linga dada international ma préférée. Ya on a la préférée de quelqu'un. Donc toko sakana na maman te. Ozo mona. Eza pasi. Ba tumso su ba linga ba eba. Problème ngo wera sala ki ezala ki nini po akoma na niveau ya ko finga bongo ba tazo. Est-ce que président Weranson na ko sala bazana ba camaralité? Ba tika pe oza ba ninga te. Vous comprenez? Batika na kozala badinga te. Kopini ba kosala bango na ye. Po bando finga mutu. Yango photo ye ba to pesaka. Bible ezoloba avant le faut tourner langue na yo 77 fois. Oyebite moni munoko. Et kocha batu makala munoko ebeta batu fimu. To limbisa tuku sambo na sambo. Nazoloba na munoko oyo. Koloba oyo. Parce que malobo est na parole. La lumière soit et la lumière fille. Ils comprennent. Nzamba sagi mokili na liloba. Ils comprennent. Dans ma lobo il faut te ba nin ozoloba. Tant yo ko zwanga émission. Ozo poser nga ba question nga pona répondre. Faut na ba ni na répondre pas mokili les autres langa. Nazotala makaka poto vana te na couloir tekele. Ezana mundele azotalanga. Ezana batunyo to ba race tous les autres langa. Bazotala ba qualifié par rapport ni. Au moins bisoyo. Tout le monde a ba misalo za dine. Ngai na se rappela qu'on a 2003. Toké na président Wera FESPAM. Pour ba 2003 na ngai rabena donc pionnier wana sankana poto hein biso na kina. Dans ce cas 20 ans ça au moins na papier vendu wana. Zomban. Donc c'est-à-dire que toyé to comme na braza. Il soit vrai. Na bengi vie na ngamobo vie Daniel. Alors vie to ande na boisa to komi. Ozable c'était na kota Mongalabi. Tellement na station ya Mongali. Na ya ozwa wana. Maman dada na bima na tellement. Un bon jeep. Papa responsable. Bana na sima. Ils ont pas et télémi. Ngana télémi boy. Bana sko bazoye bisa. Papa regarde papi prince. Regarde papi prince. Papa na epena na jeep. À qui tu vite. Bonjour mon fils, bonjour. Papi le prince. Oui papa. Ah. En tout cas nana surprise mon nana salo. Na papa le bini. Kota na jeep to ke pa nanga. Papa na ose la mutu. L'état to sola vient nanga wana muta braza pa koma. Akuti de bangana. Joana ABC vient nanga wana wa yaki pa libérenga. Habito ke pa nanga na vana na plateau de 15. Ouais. Papa na to yati cheye kande to koti na lupangu. A posé moi sine katandako. A koti moi sine chambre ABC bima na elo surprise. Surprise on na yebi pe wana ti. Malobi ayelinga surprise. So tunibi le Mustafi o yebiso. Surprise. Abenganga ya kana kota na pale na kuta ina mwasi na ya mbinga. Bo melani na sina omelaji bache babiloko abi. Omonde to feta. Omoni mwasi na nga yo mtozongisa bolingwa nga na yi. Nga na yebi yote to mona na te nazongisa bolingo ya bino mibali na ndenge nini. Aiba beba na mwasi na beta mwasi na kangi biloko azokende. Abengi ba ninga na yi. Ba ye na nopo ba yebisa mwasi na ye zala calme boyo kana baboy mwasi aboko yoka abe azokende.
ezalaki coïncider dimanche na 12h heure biso leka TV nga siko na TV donc babi bato maison baye yebika époque wana maman na évangile et puis démonstration na histoire na beta biloko mo wana biso bato bavanda na kati ndako wana baseka moi ça ina kanda seki donc moi siko seki et puis si mobali entrée ya cause que moi c'est un seki abia maman toyo kana neska siko ba solo laki donc moi c'est seka ponanga donc ngam na song ça libala na menga na yebi yanguti zombana so mutanga moninga abie fona memo moi c'est nga mona yo pozong sa biso libala donc moi mam to solo lako photo e bato sola so une mère na biso ba Cécile la baronne la patrona na kata kulo atekele restaurant kangi makambo evimisa bato ba mabundi yango. Donc c'est-à-dire que tant oloba photo ba oloba nini makamno zoloba donc c'est-à-dire quoi oui ranson aza d'abord mutu aza pe na famille aza na mambebele n'est pas dit ceux qui présent oui ranson à l'obaraté mutu fa matériel likolo vous comprenez il y a au moins une mesure il y a bien o esali ke ponga to beba na yote il faut place oyo esengaka tant ozoba acquis les droits Tom n'attend qui les doigts. Est-ce que n'attend qui les doigts batindio au finga batu. Et puis aux autres tabilo monsieur tu es baraté au bandé aux huit mission au fini président au fini moi sinaye au fini maman nae na suka nango aux yeux autant à combo ya président de la République. C'est au sali mokonda mboka. Comment au finga après na suka mission autant à combat président de la République. Aux yeux comme autorité moi autant est-ce que yo ça ben site. Au moins que eza lokola mutu moko donc eza lokola ozo salir kombo ya bakonzi na ebite dada ozuka mission au fini après ce qu'on a suka nango banotanga ba kombo ya autorité te président finga batu bon président de la République comme tazana besoin de bonheur na biso za besoin pour finga batu au moins que yomo o sambrier na loyenge batanga mukonza mboka te na place au saben site na buzoba c'était eza ba manquement total il faut d'abord respecter mukonza mboka faut yeba azanani tala entrer président de lobby na kata stade asimbi siko alingisi boye o kapena body latin soto siko ya varis ya mboka batu bagangi siko mutu abongo papa webike mamande to aboye Monica Toloba aboye ba toute autorité vient de Dieu le lo za aboye tala nga ba moment mo pena tala so kutana président de République soit pesio mbote au mona journée no za béni au moins que makamnyo to ba no kipango te makamte saka kitoko parce que au kutana mutu oyo eza ba grâce. Ce sont des grâces. Na autorité Bible et bien toute autorité vient de dire. Ce sont des grâces. Moi Rivaka n'a pas présent ou ranson. To tambonné na journée na. Au moins tu attends la zongi. Au sentir na na l'aise. Donc makamnyo to za na ngoko raisonner suité. Donc zo bénédiction moko boye et yelo parce que ça autorité moko boye. Il y a tout respecter ba konzi. To tu comprends. Donc c'est-à-dire faut to yé ba place to kotanga kombo. Vous comprenez? Président a besoin libanga note. C'est ça. Mais président a besoin oloba likambo bien ya sali. Voilà. Lelo toza atu vanda bando na biso ba diaspora ba otala biso ba combattant ba otala biso. Yo kanti baba bunda pona ni. Poka na venir mboka. Est-ce que baza bazoba baba tamayele ba diaspora mona kana. Ba bunda pona mboka. Mais toi ba comprendre que ndema mwezo kende boy. Ba misien boy to so la pendeni bazong sapoto ma maison normal to za biso na biso bana Congo to obunda mapamba te. Toi on a besoin bien, toi on a besoin à venir na biso. Toi on a besoin que yo bando finga bato fingi bato après na suka pour mona ke obangisa bato que yo za danger autant ba konzi pour na obangisa. Et une sensité. Eza ba to ben eza ba complexe d'infériorité. Ne salara mutu bongo. Donc c'est-à-dire c'est que mon frère a vécu et ça mérite oye à Lukaki. C'est qu'on aura semé, il moissonnera. Donc, l'onaki, au boukiango. Ça n'a rien à voir avec la président et la justice, par rapport à Makambo Oyo, Bamone Salami, Balobi que Mouto, place Inaïa, a mérité. Ah, président Ranson, mais Nani Oyo, il y a encore une mesure de grâce, il y a qui présenté. Ouais, au moins, Bala ma passe à Bala, la rambe tout le monde, mais l'autre en deux, tout le monde. Babi pipine na tomate balata tavares moko mais ba travailler nini moté pipine za pona on pesa ko soit tomate za pona bonsa nuance na ndenga soupe zomba les amakam donc c'est-à-dire que beaucoup sont appelés personnes te lit
Moutinho tout a bengama pour azala leader. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire ma passe à balala ramé tout moko mais balotaka ndoto mokoti. Donc soki nyamako azu grâce nae Nzambe nae asali félicitations. Donc c'est-à-dire je suis pas là pour ceux qui ont abîmé ou abîmaté. Donc il faut comprendre que Torosa a ma passe. Tobotan le moko mais Tolotan ndoto mokoti. Merci beaucoup, c'était la Papy le Prince. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Papy le Prince, programme il y a Maison Mère. Copé Sabiso programme il y a Maison Mère, Sukoyo, ba répétition, tu peux besoin de production pour tout ça déjà na soukaya émission. En tout cas, programme c'est normal. J'espère que la minute tu réponds à l'activité normale. Donc ba répétition chaque mardi, mercredi, jeudi, bananio toi mes sommets. Biso tout dans la samba. Ba répétition populaire, mardi des en coulisses. Le roi de la fois sa chance c'est pas la bino banabasi. Beaucoup to fêlé et puis bah groupe auteur soutenir présent Weranson à niveau bah WhatsApp. En commençant par le chancelier de Weranson, ils ont rédigé par Dorta Igemalongi, bah Titi quand va faire des millions, bah Rachel Gina la poétesse, bah Céline Foum garçon de Paris, bah Alpha Mampouya, bah PDG Ali Maïmona, tozana bah groupe le roi les vœux Weransonique. On a dirigé par Dorta Rida Touka, toza maman ba douche na kata Goma, tozana ba 100% Weranson, toza ba Johnny Milongo, tozana les intimes de Weranson, les fidèles de Weranson, les enjoy de Weranson, tozana ba FBI, tozana ba sénateur, tozana ba député, toza presque là-bas on tout, ba avoir chance, même mercredi, jeudi, ils ont ba répétition populaire. On a grâce pour na battu en tout. Né to bandi ba répétition populaire, to bandi ba concert, to bandi pe ba voyage. Donc tenez à ce que Moutou a besoin, il y a 16 jours de la semaine, déjà mi connaît ba répétition to bandadia ko beta besre na on. Donc boya vraiment formidable déjà dans mois d'avril à Tiba fait mozango bon CP là vraiment bateau tout balinga papier les points numéro nanga code des akoma moi nanga obeta plus de 143 obetika plus ya Willy Mouchine plus il y a Willy Moucheni 97 067 16 44. Là on a profité de l'occasion de remercier d'abord boss Nanga Weranson le roi de la forêt. On a remercié maman la biso maman CDJ man paté exaucé na Bagladi. Na go remercier grand frère papa archevêque même le bobo à Paris. Babi toujours opération zéro fainéant. Merci na initiative aussi pour nous fortifier. Ba tu faut ba ça là parce que pension na biso lobby Moussa les frères atoye ba rendement. Vient na biso reda le bas rendez-vous na kitata. Na pesi ba mbote na via Willy Penzeme. Il y a Willy Penzeme na robo sanote vient na ngai Garin Kumbu na kata Belgique, il y a Roger Mvumbi na robo sanote na pesi ba mbote na Londres na Titi Mufuta 3D. Pourquoi pas na Papi Kibanda Somba lelo lata lelo, il y a Boga leader bana maja Londres, Blanche Kasongo le mannequin le plus célèbre Mutunanga Boris Lukusa na Londres, na Ke Musika na Boaki na kati ya Finlande de Max Mayas Lucas. Na pesi bambote na Caleb Lola aux États-Unis, $$ Biakou na kata Londres, pourquoi pas na idée donné Moulobe na robo sanote batu ba na papier les points anakin na remercier MDD Business Fisson Ituku représentant valable panneau solaire na Congo, Empereur JP Lumbala, puis via Bakale, honorable Timothée Chimanga, na remercier couloir na moni maman na biso maman Cécile, la patronne babi deux fois couloir tekele na maboko na yo petit nanga galor yebisa malaika voir papi le prince na Jolivette Samba la fille à Bordeaux qui est aux Ali Blanche Kino na robo sanote petit nanga Christian Falis Jimmy babi Jimmy tibaye na kati ya Maison Blanche ya Bandal Simba Makambudon batu balingaka masalanga lieke Babilo Moussafir, Bafeza Moussafir, Batou Balinga Papi les Princes, Bambote Magas. Ok, merci beaucoup. C'était la Papi les Princes. Il est le porte-parole de Maison Mère Weranson. Merci beaucoup. Nabino Nyon, vraiment besoin ton Nabino Pena, au disposé ton Nabino Yolanda, émission Oyo à travers votre chaîne YouTube Badada International TV. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Donc nous sommes là, toujours ça Moussalaka Ndenge to Misana Kusala. Merci à Jean Dongala, merci à Hervé Noir, merci à Lionel Sassa. Abonnez-toi, il faut s'abonner sur Badada International TV, toujours ça comme Salande Zalara. Merci à ma deuxième famille, merci beaucoup Nabino Nyon Sobolinga Mingi. Donc bisous, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Bisous, bye.